Bazui Goma côté à ville T, bazui aéroport T, bazui chaîne T, bazui le bassin, pas vrai RTNC bazui T, bazui côté à Kati, na côté Penza, parce que comme ils sont dans la ville, et puis côté à Bazamba, aux hommes, par rebelle, bah côté qu'on a bazui aéroport Ekoité, aéroport Ekoité, na Kati à ville, bah Tamika na Bandako parce que rebelle à sa côté, ils ont dit, dans copier cet exemple. Bazui neti côté au moins après aéroport bam passe kuna nde bazui siko ba komina pembeni aéroport baza près ba ka pembeni aéroport bam passe so le aéroport passe bazui wana nde to bana Kinshasa neti ngana mona Kinshasa na kope cet exemple wana mais ba côté ya ba njili ba lemba ba nini bazui te. Mais que les a pas si makasi, les a pas si makasi. Tous aussi un président réagir. Na éviter ndeni botala ngona misu to éviter. Et loko nini ba fuite d'information. Ils ont bima nini parce que ba lobi bazo boma biso ba fuite d'information. La place nyonso tous zala bazo publier yango. Surtout comme on a déjà que le général Peter déjà Koko a déjà bongo le gouverneur donc voilà donc bazo tozo comprendre te ba plan na biso bazo yebango ndenge nini. Alors ba panzinde mbongo il y a des gens oui congolais et on toba congolais tika motema mabe bomoni niveau to komi likolo ya lokoso avidité oteki ndeko na yo teki mboka na yo bosana mbongo ngoni nyonso to yaki nango na mokili etikala awa makila wana ezotanga tamba ofuta yo kaka olakisa ke no force armée congolaise efandi place tel baosa makambo na place tel bake ba bombarder bango bat ba wana ba okufa yeba makila na eganga epa na yo na bana na wana na lignée na mobimba so balakisi yo mboka wana na butu bibi osa makambo osate nzamba obomote nani que vous avez de preuves ya omoni tango oyebi tango ba information to boyi te gome koyi mais akoloba ke no gome koyi na ville bat bakufi na kati ya ville c'est faux toi tout ça en poto tout beta Google satellite ali pourquoi bozo boycotter pouvoir na opesa ba fausses informations biso surtout abana Congo bibi pesa information o eza bien tant que pesa ba fausse information bi combien de bat ba okufa ba mama combien ba osa ba crise o bien lobi kaka koko ya Goma ba mama combien ba se retrouver na ba urgence o ba ndeko na bango baza kuna eza kutu yo lobati ba mama belé de John toi na mama awa oui papa les kazala kunat de John koko na biso koi mboka na ozomona donc on se sentir que non biso de l'autre fandi mais ça na ba famille oyo ba se retrouver lelo bat musu ba kufi poka mboka ne koye et puis bato ba pesa ba fort bibi kapinga tu gagnes quoi asani ba oli mbongo ah bon oli mbongo makasi bibi kapinga tu gagnes quoi en faisant ça ou gagner nini bibi kapinga kapo tonga banda kwa no ka monda kwa na so ya 3 niveaux otonga wana ndi mtu et ça so ba koneri o bibi mboka wana za mboka bangunza bateka mboka wana te tuna ngana mona ngunza ya suka kwa tambo wana kimbangu mambo aloba aloba na kikongo ba oloba na ngaka muke mais o sentir que non dans wazo lobo sentir ba mire benda voix les autres manettes na tonu ya on a lobelier na koti ya ngote na on loba comment yo conseil mo balu ya botisi yo mwana et puis tu te sens pas gêné hein Benita effectivement mbongo o pesa ki Chantal Bola eza ya mal eza ki envoûté parce que si le Chantal Bola na Karim Kamba wele so e banate ba wele manike ba preuve nde moni le il y a de preuves a pesa ki mbongo andimi ki a pesa ki mbongo c'est abi a pesa te yoni mto pesa a pesa ki mbongo abi yoni mta pesa a pesa ki mbongo a pesa ki mbongo pesa ngambo na sele otakabela nga pesa ngambo na sele te na suko baki no sale chantage non ça il est chantage net ya nini yemo akuta koko pesa kamisa ta 10 000 ta pesa ndenga OK
Obi na vie Benita yoka Sony. Na comprendre que notre mi publier mutaka na oyo moko o afi sans pudeur, sans tenue. Neti ngana ko répondre o tenabi so kaka yo tia na oba voice. Ngapi na za oya yoti. Na la so ke ngande na za boy o na oloba. O moni loko eswa yo. O sali ngati émission parce que biki makamna oloba na rêver kindoki na yo. Ngapi na rêver so que a sorcière. Et loko so sali ngabien ngona sali musala nzambe. Manike mboka eza matanga ya mboka eza makambo ane bandaki makafa matange ya akende kozwa mwana mobali ya bato asukola ye nga siko eloko esuye mutu nyonso akotela zazwa parce que nga na boti bana mibali neti mutu loko nga benda so sali jo antali kama ndingo na lokoti na samai parce que modi mwana mbala to otanga vini na misapi yo bébé simona bato yo kimi poto comme bao na fana belle famille na nga ya mbalo na bota mwana boye bate na sama bon yo tikeli malédiction kuna osane nini oyo tikeli botutu osali ndeni okite na lobi fatia ko fanda tata na bat ba okufa ningwana arrêt okite liboso na bininya fati réagir to community bana basi mo so beta biso na kata ndako na biso ndeni ezenti oye libala o même mobile na kata libala mobile ko nyoko ko maltraiter c'est ça ce qui se passe au Congo c'est ce qui se passe au Congo. Non, maman maltraité biso pour ne loko na biso moko ndenge. Ba maltraité biso na mboka na biso moko pourquoi? Nous comprenons. Il faut siko ko luka ba moyen nyonso biso soto tia maïle to tia ba moyen to ko kite ko banda ko ba to bando finga Tshisekedi boy Tshisekedi mais Tshisekedi n'est pas seul. De l'autre bato pepe na biso si bato bazo subir conséquences na ngoza bato ba yebi même ngote to zala ba miketa makamata nga bien mana kufa kutinga za moi muke. J'avais 16 ans. J'avais 16 ans à cette époque. Je savais ça parce que pas politicien Mobutu. Il n'y a pas qui dans autant mais pourquoi que c'est après il peut sous oli atika na bango ka bafana na kana na bango bambongo na bango asini na bango sous accord que na soko po ici Mobutu ngana opesa bino partel ayi a 3 ans na pouvoir to babomi akufi atiki ba accord d'accord tant mwana oye il fallait bomango yo continuer na bango on a régime ya Kabila les pères yo kate yo kana zo sisa yo continuer na bango tant fatia ya le bazuma teka. Mais général il y a général bakoyaka il y a des pertes il y a par exemple la général Mobutu bagenda guerre bakufa ebele mais avant kufa faut bagarde les bakufa les bossos na chaque guerre il y a des pertes ba perte musu ezalaka tam suye moko ayebe makambo ndo sala malongoli na nzambe tam so saki mutu mabe ezate que soit général force armée congolaise ndaza mutu malamu tamsu bando asaki pe musha to yebandeni basoli ya mbongo po bateka biso basoli ya mbongo guerre wane komba to bele bale mbongo esa na ba journaliste basoli ya mbongo o ba pesa ba fausse information basoli ya mbongo biso ne to fandi ngana gloria to pesa information mboka to lingi mboka makato to pesa ngo 100 soit 1 euro mais ça na ba to pa fanda kana micro basi ba pesa basi ba tira ke 5000 euros basi ba tira ke 10000 euros 20000 euros na banque aso pesa ba fausse information na ye biso ne to sala ngo pona bolingo mboka. Soirée spéciale Saint-Valentin, vendredi 14 février 2025 à partir de 20h. Buffet à volonté et musique live avec le groupe Par rapport. Restaurant chez Franck Poutou, l'entrée seule 25 €, en couple 40 €, 68 rue Émile Zola, 95 870 Beson. Restaurant Franck Poutou, restaurant FM. Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagné de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle.
Avec Loki Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel, discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Réservez dès maintenant et laissez-vous transporter dans un monde de luxe et de raffinement. Lucky Passport offre également un service de covoiturage Paris, Bruxelles. Besoin d'un passeport congolais dans l'espace Schengen en toute légalité? Contactez Lucky Passport pour vos démarches administratives en un temps record. Lucky Passport, votre partenaire de prestige pour des moments inoubliables à Paris et vos démarches administratives. Le number one du fret aérien, fret maritime, Global PM Express, pour l'expédition de... Papa, Nini. Ah, na balobele lo banda kunati. Oh, au monde tant le kai kuna na au monde tant katisi. Au monde ba maman ko so bele la na bande ko ba kanisa suki. Ne biso pe bata ba agence, ne to ko ko bele un château rouge. Ne na monde na carton il ngelo bozo tina na mboka. Oh, tina na mboka ko. Yango so moye zali, on peut sanga comme ça na tilo na mboka. Oza na agence. Agence ya ezanini. Menga zo ke na agence pour na tika, biloko na nga pour na confiance agence. Papa, so na tina ngo comité bloqué nga. Na bloqué na téléphone. Mais on a to bunga dit. Et là on est sur la saye ko koma. Po to kutana na nzela. Na telema kaka. Yo telema kaka. Na telema kaka. Ah non. Nyoso ya o monanga. Ah boyete. Ngana sana mutu na tinaka Global Express et Paya Patrick Malovengi Baoba Assurance Libéré. Papa na lesa bana na musalo papa. Na musalo muyibi. Salani. Papa. Paris 18e arrondissement. Malovengi ye Global Express awa Assurance Libéré. Papa awa ezande nini? Awa ezali toujours tinda ba colis à avion ou esala ka des jours. Tous appelé la fret maritime. Ba fret ya avion ya on to benga la fret aérienne. Et ça la ka des jours. Tous tinda na 3 pays, Afrique centrale, Congo Brazza, Congo Kinshasa na Luanda. A Congo Kinshasa toza na commune ya Njili, toza pe na commune ya Kalamu. Toza na A45 avenue Bongolo na Matonge. Global Express totinda ka ba mituka na nzela ya mai o ezali ya bateau na ba conteneur livré directement na Kinshasa. Totinda ka pe ba carton to s'en charger na douane makamnyo soyo OK récupérer voiture na Kinshasa ndenge ba récupérer carton. Kina Angola tozali na Palanka, toza na Mabor, toza na Ojaenda. Na Brazzaville totinda na Point Noir na Brazzaville. Global Express li akomi na Chine, na Turquie, na Afrique du Sud. Ba miro na biso ezana oyo place bat bazwara biloko ekomela. Omonia nini? Osongi maboko pambati. Kasi pona tikango na Global Express. Ah otindi na tindi ko. Ndako tolo baboye. Bazo benga nga bazwi déjà. Vitesse wapi? Oh, papa, vous avez pas contact dans votre agence? Vous avez pas contact dans 25 Rue Léon, Château Rouge. Chez Patrick Malovengi et Ratakate. PM Express, agence ya fret, ya mboka na biso moko. Qui sale. Voici le salon de coiffure FM Coiffure à Saint-Denis. FM Coiffure est ouvert 24h/24 du lundi au vendredi. Voir sur Google Maps. FM Coiffure balobi salon ezali si rendez-vous. Salon kutana batembele belete. Salon koyate keo ambriema awa basala ka midel nyoso. Do midel peno lingi mwasi no bimakitoko. Yo bando bana na mwasi ozolula esuste akomo lekonde akomi tata mwasi na bino ndiye mama leki nzoka mwasi na yo. Sikopo akoma kitoko awa. Yo pe mwasi mitiki ndengwano ndeoza na guerre. Non. Mubali famo na oka gitoko famo na oka bébé sikopo koma gitoko pozo malokwa mineur pozo malokwa tango kepe na première communion ko kula awa salon bozo mona oyo salon FM boya ebele si rendez-vous bo comprendre donc awa gitoko ba okanga suki ba sala manzaka ba sala basil ba sala modèle nyonso oh modèle au monde pas rien tango alinga kwe na podium ezao donc deux fois té awa précisément na 4 France. Salon Oyo, Boya, sera outil partout. Même le 15 février, tant au concert à Ouera, na Grand Arena, Batuno Sobayo sa souki ne awa. Batubo outa ba par-ci par-là. Bosu sa mutute. Côté Moroza na besoin kutanite. Tant au fan di bapio na te à Romela. Bapio na livre aux otanga. Ba pesio bena makamunyo so. Si rendez-vous. Numéro ya mwane bimi. Adresse ya mwane bimi. Sankara de Kuta. Ba sala ka batu ndenge nini. Osco! Azelinga mikanwe tamboyo malobina kobonga te tamboyo wapio olapanda yoloba okotika ngate olapanda yoloba okotika ngate
Je suis Goma, je suis congolais de la RDC, mon pays, j'aime mon pays, donc je soutiens tous mes familles, connaissances, amis, mes frères, sœurs, pourquoi pas aussi tout le monde congolais qui vit en dehors de Kinshasa, na STP, na Kati Mboka ya Goma, on vous soutient parce que c'est la RDC. Le Makile Kotanga Goma, passe ba komo na zabiso ba congolais sont bien noirs parce que mbilinga na ngambu ya mboka na ngai na Kati ya République démocratique du Congo. Donc courage à tout le monde, à tous mes frères au Bazana Est, surtout Ming na Katia Goma. Merci à tout le monde, merci à tous les Vovois Rabiso, merci à Code Monzalia ou les Mouchés, Nina Tunsuke par Nakshasa, respect à toi. Merci à Jojo Ngondeme, la taille avantageuse de bon séjour na Kata Côte d'Ivoire, pour qu'apossi à Mami Milin Zembatus Pepe Lambetolo. Grand maître choisi ma tata en silence. Merci à toi pour tout mon grand frère chéri. Il a choisi ma tata Ange adorable. Merci à toi pour qu'après aussi avec côté mascotte ingénieur de banque. Respect à toi. Papi Kaimbele Boss, Blanchard Kabanga. Je te salue. Saladin Zamba Bilamba Tena du tout à respect à toi. Agence Assure, on a rue Marcadet. C'est désolé. Agence privée. Eric Martel 31, Victoire 57. Ordi Paris 20e Simbe dans Paris. Namaboko. Maman Méline Zematos Pepe Liambetolo. Narbo Santé. Alike Makengo voiture et belé, respect à toi. Parce que ça, c'est moi qui ai des longues jambes et bombées taillées. Merci à tout le monde. On est là, on va en parler par rapport à mon Koleka, na Katia Mboka na biso, par rapport à Nyon sur le cas sous même le réseau social avec mon invité. On va en parler plusieurs choses. On a casquette émission le invité par ma casse invité par Tobac Saramandambo. J'aime mon pays. On va décortiquer, on va en parler ensemble. Si grâce à Kazi derrière la caméra, on a pour faire plaisir à Guy Basket, Chango Basket, Hérité Basket, Fire Basket, je reçois pour vous Maniké de John. Maniké, bonsoir. Bonsoir, Nolinga. Tout ça, moi, une minute de silence. Ah ouais. Voilà, donc là c'était pour nos frères, sœurs, maman, nièces, neveux, famille de la RDC, Nakati, Yagoma. Maniké de John, bonjour encore. Bonjour Gloria, bonjour abonnés sur Image Sport TV, comme d'habitude. Avant de commencer, Nzambe merci, parce que habitude, mais vraiment lobby, on était vraiment chagrinés. Et à mon amboka na biso modèle bandeko na biso bazokufa baza bandeko na biso. Le Congo c'est notre pays, le Congo c'est notre nation, le Congo c'est notre communauté. Mboka ya bama manzinga, mboka ya balongo ya bambasi bisimbi, mboka ya bangunza. Donc eza vraiment pas si makasi surtout biso toza koto tozo vraiment ba image oizo ezo zang sa pongi, ezo zang sa vraiment pongi. Mais un jour Dieu va faire grâce. Tu es bien Nzambe ou la perception indépendance na kimia a aussi sa guerre wana. Tu es bien bundate. Tu es bien bundate. Bako kona biso ba accept so bitumbate. Biso kenda nyo so na dialogue to solo laka. Tu es bien bundate, c'est ça notre problème. Eza komone la te eza armé te mais le problème est que eloko nyonso bato ba mesana nango biso banda bakoko na biso ezaki so problème ba osambela nzamba mpungu tulendo babengi bangunza baye ko basali réunion bavandi ba chef bavandi ba sololi toyebi ko bunda te delo ata bazo former armée mais toyebi bunda te eza toza na ADN wana te. Bomona Kasavu Nandi Lumumba aya awa kusenga indépendance calmement toboya makila mwana Kongo itanga mais bazoboma biso na temps oyo otoyebi obundate tout ça ni Nzambe oyo azo permettre makila ya ba Congolais itanga Nzambe na opesa solution. Je profite pour saluer papa et Abi Radio Parole Ville roi Mpama. Je te salue mon roi, je te salue le roi Mpama. Yannick Bouendoa, je te salue. Je salue Jonathan Kadimamo là-bas, pour comprendre. On est vraiment stressé là. Tout ça vraiment dans stress et ma casse surtout côté là. Il se passe vraiment des choses graves. Donc tous ça compatriotes. Voilà.
Ça fait mal pour l'Est de notre pays, la République démocratique du Congo. Manique de John, Mambo Koulekana Est, Baïmanjo Tokumona, Lobindo, Lobistolalité. On a allé 5h du matin pour nous regarder Bazugoma, Bazugomate, Bakomi Pembeni, Bakomi Pembenite, Bazali, Bantouré, Basalibo, Babomi, Barebel, Ba-M23, Nanga Kotia Salibo. N'habité Manique, hier tu étais comment notre pays, Bandekwazo, les lapés, information tozu à Sousonga Nazoa qui est Goma, Bakati courant vraiment exati. Bazui Goma côté à ville T, bazui aéroport T, bazui chaîne Tende bazolo c'est pas vrai RTNC bazui T, bazui côté à Kati, na côté Penza T parce que Goma est dans la ville et puis côté à Bazamba, ozomona ba rebelle ba côté kuna mais bazui aéroport Ekoité. Aéroport Ekoité na Kati ba ville ba batamika na bandako parce que rebelle à sa côté, les anti dans copier cet exemple bazui neti côté au moins après aéroport après aéroport bam passe kuna nde bazui siko ba komi na pembeni aéroport baza près ba ka pembeni aéroport bam passe so le aéroport passe et bazui wana nde to bana kishasa neti ngana mona kishasa na kope cet exemple wana mais ba côté ya ba njili ba lemba ba nini bazui te mais Glo eza pasi makasi. Eza pasi makasi. Tozo singa président réagir. Na ebite ndeni botala ngona misu to ebite. Eloko nini ba fuite d'information. Ezo bima nini parce que ba lobi bazo boma biso ba fuite d'information. La place nyonso tozo zala bazo publier yango. Surtout comme on a déjà que voilà. le général Peter déjà Kokoya déjà bon le général gouverneur donc voilà donc bazo tozo comprendre te ba plan na biso bazo yebango ndenge nini. Alors ba panzinde mbongo babimisi bakabeli bapesi bato na biso mbongo ya des gens oui bato baoteka mboka ezaka bacongolais yango to bacongolais tika motema mabe bomoni niveau tokomi likolo ya lokoso avidité oteki ndeko na yo oteki mboka na yo bosana mbongo yango nini nyonso toyaki nango na mokili etikala awa makila wana ezotanga ntango baofuta yo kaka olakisake no force armée congolaise efandi place tel baosala makambo nango place tel bake babombarde bango bato bawana baokufa yeba makila wana eganga epa na yo na bana na wana na lignée na yo mobimba epi bato baopesa bafo bibi kapinga tu gagnes quoi asali baolia mbongo ah bon baolia mbongo makasi bibi kapinga tu gagnes quoi en faisant ça? Ou gagner nini bibi kapinga? Kapo tonga banda kwa ka monda kwa na so ya 3 niveaux zo tonga wana ndi mtu et ça so ba koneri o bibi mboka wana za mboka bangunza bateka mboka wana te tuna ngana mona ngunza ya suka o atambo na kimbangu mambo aloba na kikongo baoloba na ngaka muke mais o sentir que non tango azoloba o sentir ba mire bena voix nezo maneti na tonu non o sentir muto alali azana pouvoir quand ça aboya ko alala na mbetu tabanda olala kana na nini na kuta na kitikwala yo mona kena bemake kuna ne kingombe mutambe manga na papa nani papa Mvulu. Okay. Papa Bernard Mvulu. Okay. Je salue papa Nekingombi Nzusingo ya Nekingombi. Bango bato bamona ngunza ya suka, to mona ngunza ya suka. Akokisa ba 100 ba 105 ba 170 ans. Non, au sentir pas que non mutu. Au sentir so tali suki na pembe. Minu ne pembe. Na tuni papa ngabi papa Bernard asana minu nyoso na mnoka bikasi pureté soko moni muta place na ibake no so moni muta komi mpaka minu ne nyoso na mnoko ezolongwa ana négativité pe na kati na ye ali amisunya bato ouais na biso ba noir normalement ba koko na so ba ndolo ba bongo lelo bato ba koma be na ba minu bato musu ba koma olongola minu a changer a tena ye ba délire a tena ye minu a pembe alongoli o ayepe koma ye jaune mais ya kotala
folklore ya mboka na biso ezalaki soki kimbangu azalaki soki atamboli atie likolo gauche atie à droite alobi maloba atie droite atie gauche alobi maloba ntango na kimbangu ye moko asengela biso indépendance na butu akenda epa roi oyo bakangaki abi libere mboka na nga tozonyokanga makasi Lumumba akendaka koaccomplir oyo kimbangu asalaki na butu mboka na biso ça travaille plus la nuit que na moi so balakisi yo mboka wana na butu bibi osa makambo osa te nzamba obomo te Manique, vous avez de preuves ya omoni tango oyebi tango ba information to boyi te gome koyi mais ya koloba ke no gome koyi na ville bat bakufi na kati ya ville c'est faux toi tout ça na poto tout beta Google satellite ali pourquoi bozo boycotter pouvoir na opesa ba fausses informations biso soto abana Congo bibi pesa information o eza bien tant bo pesa ba fausse information bi combien de bat ba okufa ba mama combien ba osa ba crise o bien lobi kaka kokoya ya Goma ba mama combien ba se retrouver na ba urgence o bande ko na bango baza kuna eza kutu ya lobati ba mama belé de John toi na mama awa obi papa le kazala kuna de John koko na biso koi mboka na ozomona donc on se sentir que non biso de l'autre fandi mais ça na ba famille oyo ba se retrouver lelo bat musu ba kufi poka mboka ne koye ba mona gravité ya likambo to pesa ba information oyo eza normal eza mboka na yo tu peux te combattre comme tu veux les combattants sont là pour na koloba pour na régime ba combattant pe bazana pour na kozong sa régime ezala net on comprend ba combattant bazaka na te pour na détruire régime pour na so eloko nyonso ba édukara yango eloko nyonso ba te ke no ka ba osa bolam te il faut que l'accent muto azaka na mabena il y a le bien et le mal ta mabezo ça mais il faut ba bazana pour na télématé sala likambu boye po kobongisa ezala so pe ba télémela pe nani fatité ba mboka pe tambola malam te faut ba ke no ba muso pe bazali o batala anga ba télémela anga ça fonctionne comme ça mais il faut donner des vraies informations mais mon combat ezala juste. Mais la monipe quand vous parlez d'elle la monipe Zakara telemi abi batu ya union sacrée bazo le beloroté bat ba est bazo kufa parce que comme on a déjà bango ba vandi silence bat bazo accuser que président qui na libala en Afrique du Sud kuna soki anniversaire à moninga moko boye président et pourtant bat ba kufa na est on bat moni le peuple congolais bazana kandale on bazo ko quand eloko ya pasi yango wana to pesa ba information o eza juste net information za la lobby eza juste okite na lobby Fatia ko fanda tata na bat ba okufa ningwana arrêt okite liboso na binina fati réagir to community bana basi mo so beta biso na kata ndako na biso ndeni ezenti oye libala o même mobile na kata libala mobile ko nyoko ko maltraité c'est ça ce qui se passe au Congo c'est ce qui se passe au Congo non maman maltraité biso pour ne loko na biso moko ndengeni ba maltraité biso na mboka na biso moko pourquoi on se comprend. Il faut si koko luka ba moyen nyonso biso so to tia maïle to tia ba moyen to kokite ko banda ko bato bando finga Tshisekedi boy Tshisekedi mais Tshisekedi n'est pas seul. Union sacrée za bato ebele, il est le président. Oh, ouais, on n'en disconvient pas. Mais Aza numéro 1 parce que bato bango condamné le ba soldana bazaki bazana est abo bazo ko bunate muta format bango Jean-Pierre Bemata la ministre à défense à l'époque mais c'est le numéro 1 c'est Tshisekedi. Numéro 1 c'est le président Fachi, on n'en disconvient pas. Mais araignée azo sala nini mais nani Bemba loba ki soki ya komi na donc c'est na pouvoir guerre comme ici là. Wapi. Mais face aux autorités parce que on dirait politique en gros il y a les lois ils en maloba deux fois maniqué au moins on Tshisekedi abi maramususu le ministre a dit maramususu par exemple toi na maramuto comme on a awa ya bakuluna awa monique son excellence Constant Mutamba azu que ba boma bango mais au moins que kuluna répondre a kosa na facha bi ba bomate. Tu vois, on se comprendre que c'est comme si baza bon yo monité que no banda papa Constant Mutamba bomba kulu no monte ki chassa ba mikolo tambo na téléphone likolo boy. Obité. OK. Tambola pena sac no boy. Ko si ma ko tu boyete. Parce qu'il a exécuté ce qu'il a fait. Tango sa bolam, tango sa le loka bien, ata président PC accord té. Tango ebi ke loko na sala.
eza pour na peuple na son excellence Constant Mutamba azosala makambo te que no président loba abaki azosala makambo peuple Congo eza ya biso nyonso le président est là et il est notre papa mais na eza na ndako o peke no papa oso ba décision mabe bana pe ba telemi babi mambo zo beza mabe to okena ngo sikoyo boye c'est ça. D'accord. Donc continue à accuser Fatima, mais bana batelema. So ba moni que papa so ba décision bete bosani. Ba hotelema ndeni parce que mani ki afa papa bana ndako ba ba que chef wa kamoko ba tikali bazara basu. Papa mta dirija ndako po ba batelema papa yé moko jusqu'aujourd'hui ndeto ko ka ba lobi na zaki na meta tura au mon entourage a tseke de la zo tambolo na ba soda moya ba bilonga ba congolais te. Mozo mona ke mani ko so ba na est to ki ba vidéo bimi ke mbongo na ngabo pesa famille na ngabo mbongo ko 20 000 francs. Bana guerre le quoi ba est bo futa bango ba 20 000 francs ba $100 nani Gloria banani bayana ba congolais banani bayana ba rwandais nani asina ba corps wana c'est pas facile ba koma yemta bango mutongo pe ka sinara ba koma ba garde corps proche te bazo balika ma garde du corps te ba proche na batu oyo mboka na so banani ba libérango banani ba libérango banani babengana Mobutu banani babengana Mobutu lobata te ngamna yembe maniki yo parce que bato babengana Mobutu ce sont des Rwandais les accords ont été déjà signés avant qu'on passe Fatia Barako de toka comme président Fatia il est là au vivre na Siami be ko mais azobundana nanu mboka na ya kutia ngo bateka teka ngo déjà oyebi musala nini président Tshisekedi osala pona ko récupérer nanu ka mabele wana bateka ngo pona accord ka poka ba yo bengana Mobutu bateka mabele wana ba Rwanda ba olanda loko batekela bango mais mutateka ngwaza na mabele akufa d'accord akufa d'accord c'est ça tozobundana nanu to récupérer Fatia zobundana nanu are ya okokende Fatia akoloba na batu oyo bazali soki bakeko samba na bango bazana ba papier oh ba signer na bato mboka na biso pe kaka ba signer na bango ba accord mais man que tango koloba bongo ke bato so batekaka ngo me ko mona Kagame ko sala koloba likambo ke Fatia yebi ke atikala ko zuate pe c'est un idiot que Kagame akende koloba na alobi bongo po yebi na bato yo batekela ye mboka wana ba banda abiarimana tokenda ko zebemba biarimana pona ni et c'est ça ma comme na biso guerre ya ba outu na ba outi et c'est ça ma comme na biso te Mobutu akenda ko son pourquoi akota bakena na ba banque na bango DSP kota et so ba mbongo na bango e yana ngona kishasa po ani balana makambo e outi musika makambo e outi musika ngona ba bato ba makambo e outi musika de l'autre bato pepe na biso so bato bazo subir conséquences na ngoza bato ba yebi même ngo te to zala ba miketa makambo tanga bien mana kufa kutinga za moi muke j'avais 16 ans OK tango baso ebemba biari mana bakena na ngona gwado bafanda na ngokuna j'avais 16 ans à cette époque je savais ça parce que ngana saki na ndako ona bana ko boko même pas politicien moko mboka serait Mobutu ye pa ki dans eza makambo o tango bakeko so ebemba biari mana bakotaka na banque bazwambongo na bango bayana bango biloko na bayana ngo awa to lekisi Mobutu nane ba Rwanda ba mtu baya libération na Kabila les pères ka bango susu pona ni ba réclamer mbongo obto yiba mais pourquoi que c'est après ba yeli pe susu oli atika na ye bango ka ba fana na kana na bango ba mbongo na bango asini na bango su ba accord que no su ko ici Mobutu ngana opesa bino partel ayi a 3 ans à pouvoir to ba bomier akufi atiki ba accord d'accord tant mwana oye il fallait bomango yo continuer na bango on a un régime ya Kabila les pères yo kate yo kana zo sisa yo continuer na bango tant Fatia ya le bazuma nteka pas potier c'est que un régime ye mwana mboka atali siko tamba chele ba papier na mesa atali mboka katana pak oh mboka ezaki tata bomoko mama bomoko ekolo bomoko konzi bomoko mboka katani boendeni na travailler ni fona banana no ko kangsa dossier et après pour avocat sambela ifaza na dossier eza normal oyebi yango mais ce dossier ndambo eza pas Gloria ndambo eza pas Faya ndambo eza pas Héritier ndambo eza pas Jonathan Kadima ndambo eza pas Ernest Lembatable ndambo eza ya dossier na bo samba ngo bien tout ça pas tout. Mais pourquoi Nzimara Kagame
Aya parce que elo connaît choka ka ba congolais na na ba rappeler na ba veja ngoba la rade dessus nango comment na Kagame pas qui tana Kinshasa ya vraiment na Tshisekedi dina stade matanga papa Tshisekedi peut-être to bi que ça monta bien abanda qui déjà ko lempaye pour ayeba ki ke mabeza déjà mabe se boti mbuma abanda ko lempaye pour aluka dialogue kaka to solo na yebi ke batekeli ba ezaniti batekeli gloria batekeli bijou chaîne batekeli nga chaîne na yo pour ozwango ipana il faut ndo lempangati di John batekela ki on combien chaîne tangeza cher makasi na watekela ki ote mutatekela ki ngai prince babia prince babia mutatekelo mais prince babia otekela loko na ndeza yete chaîne to eza yete chaîne nanga mama so mutatekela nga eza na valeur ebele liboso nanga sikoto sandeni ngasi lokwa na zamu talokoso na bino ozong sate afana zong sana bado pesa te afana zong selo sayela ngai lokubona selo likambano ozong zite go afana zong pesa 300 euros o pesa 300 euros na zong zite afana zong te 300 euros suso na 300 euros na boyi o te ba ese mbongo na ngai umeli mbongo na apene umeli songa mona zaki na ngana chango na ba bénéfice ba kiselanga na na 1000 euros o boyi suso pour à comprendre que loko zo sengeza na valeur ebele c'est ça le Congo. Tout ce qui pensa bien, c'est ça le Congo. Fatia bandeka ko lempaye. Po ayebi ke biloko ya zana ngona maboko ezana valeur ebele. Na ko botole ngona makasite. Ya yebi ke fatia okene na bitumba te parce que oyo ya zo oyo ya simbi eza makasi. Donc on pesa eza mabele na biso. Eza mabele na biso. Guerre wane banda Mobutu banda maréchal. Tout ko céder en hôtel stop céder bon pour Angola passenga. Tout céder pour Brazzaville passer un fleuve. Pour Brazzaville passer un fleuve, boy bien oh. Ah bah oui, Angola passer un loufu. Te ya. Et ça est le côté tout bunda kaka. Te bo bunda neli parce que basoda ba ko de réclamer mbongo na bango. Mais problème ezali sikoyo. Yango tozolo ba ministre, tozolo ba premier ministre, le premier ministre. Si tu vois que ça va pas, maman, démissionner. Si on que le gouvernement est au démissionner, il y a la capacité de faire des soda. Normalement, bongo ça va député bope ça en soda. OK. Député il faut 100 $. Soda zoaka 2000. Ata 3000. Bah député normalement, il faut bazwaka mbongo muke. Oyebi mukolo o bachelaka ba joueur mbongo ebele oyebi ke ba gagnaka. Omoni force armée na biso senga nango lote. Gouvernement bo pesa mbongo ebele. Ba soda na so ba oyebi ka kenondi ba okene musala wana ba ozwa $1000 par mois. Ya bo mo ande ba gagner ba rwande wana. Eloko so boma salaire amutazo kende atiki libota a stressé a okende bitumba ba ofute 20,000. Ce qu'on m'a dit que monte que mon père présent na biso et mon quoi hôtel rababilo mususu na biso. Et ça na makamususu paye pe azoye bate yango biso nyo so ba manike to telemi sikoyo biso na binyo so na bino ba gloria to telemi tozo senga kaka soda banga ba babala poani soda afuta makoleka batu nyonso. Les gens ont que le ministre a tous les Congolais à la Libanda soutient nos frères de l'Est, de la RDC. Au moment où le ministre la ministre parce que niveau de pression na Congo balinga bata bongo to mona pe bato belé oyo baya bongo balongo na bona ba poster bako sala ye et le côté bako sala son excellence Mutamba et le côté azana pouvoir ya bangunza. Son excellence Mutamba c'est un jeune. Azana pouvoir na ye. Moi te ke aye makambo ebele bongi na Kinshasa. Azana pouvoir na ye. Baboma baboma me mutu musu bo ke bo kokaye te. Azali na soutien ya bato nyonso tozo tindele ba prière to tinde ba ko sala ye et le côté. Bato ba bima na nzela ba ko sala ye ba bima na nzela premier ministre alobi ba sana toka wana te. On se comprendre. Maman so mono so kokate wande ko nanga mwasi démissionner ko na bolingo pena ya bo mama parce que banda ba tché au premier ministre tout monde makambo e marché bien té mais ministre de défense yona osa makambo e monana tanga biba to abima tika to marché ministre de justice tika biso to tika ba to marché pour nous soutenir
S'il vous plaît, vraiment, avec tous les respects, tolingi mboka na biso, tolingi bino ba konzi na biso. Mais biso pe to sakanese, on tane ti lobi to lali pongite ana poto bino bo mona ana poto to lali pongite. Si qu'on dit ba okata connexion avec Kinshasa. To sola na bana ba retourna pourquoi pour ani ba mokata connexion avec Kinshasa va comprendre que tout le monde est suspect parce que longo l'information ko kata connexion ba msu ba bipo ba soda bango moko bazo bimsa ba information. Ba soda na ebisi ba moucha baza tellement ebelé bazo mona eloko ça il faut pas ta connexion parce que l'information est bima mingeza ya faux. D'accord. Et puis bazo bimisa ba information ti place guerre ezali place bazo bomba na ba point de repère bazo bimisa place bazali on ba ta connexion Congo za na connecter na pays moko te Libanda. Ta connexion mais le Rwandais va travailler sur numérique bobi que guerre est numérique monter que bango ba un avantage parce que bon la connexion te batu ba royeba sur le côté abiso bango ba na position na bango ce ba mi ba ndenga kubunda parce que soit disant selon information oh tozo mon les autres tambola ba ba soutenu par ba turc par ba français ba pesi bango ba minduki ba pesi bango ba hélicoptère oh biso toza na ngote ndena oka ki soda mo mataki na live mongolo ba lobi que même baza toza na guerre kanaba Rwanda te toza pena nanga toza pena na Kenya toza peso ki na Burundi donc eza ba RDC azan benemi belé ta bokati batu courant bokati connexion mani comment que mon kile comme molili les étrangers ba nguna ba ko profiter bazo kata courant te bazo connexion pona goma courezate na goma courezate oui courant ya ngata ta mama leki na ngaza na goma bazana ku bakata ki bango de courant bakati courant po baye au monde des ana ba kata connexion pour bango baza numérique tant bakati connexion boye makamna biso ndeni bino bunda numérique biso suko to bunda sans connexion to ni baye ba makamna biso te bango de ba opola poso ba na biso na numérique po ba sa guerre numérique alors biso to kati numérique siko bolu katiko ndeni bo mona biso c'est une bonne idée mais et ça la bien parce que on ne veut pas parce que to banda suko zo nouvelle banate bana mboka ba to za stressé ko le kakutu nde to alors et loko na senga na gouvernement congolais bokata connexion te boluka stratégie mususu. Est-ce que c'est obligatoire bakata Congo moto bakata kana est Goma parce que o que RDC mobimba Kinshasa yango na solo bakata ko mini na Goma bakata connexion te ndenge nini siko so bakati connexion so likamboza munene ba obenga présidence ndeni. C'est pas une bonne idée. C'est normal. Mais non, bon, toko do bon, to to bito tsa penda maele, to bakata Goma, batika place mus. D'accord. Place bitumezo bunda bakata connexion, mais bakata bango courante quand même. So na mulili wana baguna bakoti boye bandeni. Manike ba imagine ko tambola to moni moko ya soda na so moko bazo changer bilamba quoi. Pa bunda alongola teni. To moni ba imagine musu basoda na biso banguna bati batenia noir bazo contrôler bakange de batie maboko likolo c'est comme si wana ezali bazo condamner bemba bazo ba soda a format bango te ba soda sans former nde bo tindara na est wana ba image wana eza ba image alo uta soda moko te batika ko kitsa force armée congolaise ba soda na biso ba yebi bunda bazo ba onisi ba basité ezaka ka bitumba banda na bible bitumba ezala. Vous comprenez? Bitumbeza kalelo bagani ba olelo bagani ba opelo ba po ba comment peut opolat ba lo bateke ba soda na biso ba faible ba zo ki ma bitumba te so ba okima bituma mais ba si ba komanda na Kinshasa d'accord ba soda ba obunda to soutenir ba to tombo to pesa ma makasi to lo bateke na ba zo boa ka ba ambate wana zali ba image à lokuta o na oyebso ba olaksa bo ba laksa que force armée congolaise zo sa eloko te ba zo ki ma bitumba ba zo ko ke lokote comment soda za non formé a okebeta masasi ndeni. Mais déjà mboka na so si bazo ngot bakena ma formation da rasama autour ba français na Égypte na Israël est-ce que aujourd'hui nous wana pena na za pena informé te wana pena mais basoda oya sera mobutu ebele bazonga Kinshasa we bien bazonga na bango ebele bazonga ba BCRS ba DSP ebele bazonga bakena obunda ebele bazonga balo bateke force armée zaïroise et na bataza force armée congolaise et za makasi te bazobunda. Le problème est que non, ba fuite de ces belés, ba mouchard ba sa belé na équipe ba zo bimisa, ba zo bimisa ba caché ba projet ya ba congolais. Il y a force armée na biso. Ba ça la plan na bango mais plan c'est comment qui peut ba Rwandais. Il faut siko ko luka ba mouchard ko bomba pena makambo. Tout ça la bo to bunda guerre na bo mokote, to bunda guerre na ba mouchard.
D'accord. Bato belé basa no kantaya sa Congolais za ne Rwandais. Avant di wana kaka azoka makam na bino. Na gouvernement bato belé basa na ba mingi basa basola na ba Rwandais. Bazo pesa bango ba position. Ya to so ko ya traître na gouvernement. Ba traître voilà ba traître basé belé et le président ça liboso longola na ba traître. Voilà, alors on l'a très très maniqué, mais maniqué mambo to kolobo yo makambambo cannabis ça fait vraiment mal, on n'a pas de choix, on assume parce que tout le temps ba congolais ça qui volontaire nous inventer la biso mon côté. Mais comme on a par exemple débat ba koloba Mamadou akenda kaboy. Tout le monde est sous les général Peter Akoy Kakaboye. Ba koloba déjà selon accusation, ba bien on dirait ba livré ko livré. Pour y a ko solo là ba uta ba ennemi na biso ya ba sengi ba ko isaye ozomona ngo tenyo so wana non général là que ne ko ya bongo manike Afghanistan ba guerre ezali dans chaque guerre il y a toujours des pertes mais général il y a général ba koyaka il y a des pertes. Il y a par exemple la général Mobutu ba genda guerre ba ko ebele mais avant qu'il faut garder les bakufa les bossos. Dans chaque guerre il y a des pertes. Ba perte musu c'est ka tam su yemoko aibe makamanda sala malongo lié na Nzambe. Tam so ça qui mutu mabe. Et ça que soit ça généraux à force armée congolaise nda sa mutu malamu. Tam su bando asaki pe musha to yebandeni. Basoli ya mbongo. Po bateka biso. Basoli ya mbongo guerre wane komba te belé ba lembongo. Et ça na ba journaliste basoli ya mbongo. On va pesa ba fausse information basoli ya mbongo. Biso ne to fandi ngana gloria to pesa information mboka to lingi mboka makato pesa ngo 100 soit 1 euro. Mais ça na ba to pas fanda kana micro basi ba pesa basi ba tira ke 5000 euros, basi ba tira ke 10 000 euros, 20 000 euros na banque. Aso pesa ba fausse information na ye. Biso ne to sala ngo pona bolinga mboka. Voilà fausse information mais manique courage mais ça fait vraiment mal parce que nous sommes des Congolais. Tozo linga Congolais linga mboka na ndenge ya solo. Voilà. Pesa information o eza bien. Pouvoir lobela yango pesa conseil mutu mususu azosa likambo. Et ça, c'est que le président Tshisekedi soit président, il connaît tout, non. Mais comment on a un monde de Moussoussou qui est par rapport au grâce, c'est un monde de Moussoussou. Et ça, quand Oyo, Balingi était, tu peux ça conseil, il y a bien. Bissoni Soto Zawana, Aza président, il y a Congo, à soit qui était la première mandat, bon, deuxième mandat, pas été. À ça, deuxième mandat, et bon, aussi, quoi. Et bon, aussi, quoi. Si on a un assoit qui monte à soi qui battait qui était poigné. Hein? Non. 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 Et ça l'a raté. Tu peux ça conseil. Hein? C'est notre frère. Boba qui des pères, des mères. C'est notre frère. Hein? Tu peux ça conseil. Tu peux ça conseil. C'est ça. Tu peux ça conseil. Tu peux ça conseil, Mani. Et là, comme sous biso to somona ya somona, on tam souye pas somona, on te net biso baba pandi sango boy gloria. To saka wana te to lo ba kaka pona musique pona boy biso pe ba pandi sango to lo. Non, on est en train de parler de réalité. Tangu to solo ba pour politique net to fandi to biso net biso to fandi ngati ngana to na so a politique. To lo ba parce que to là. Les devoirs nous appellent parce que on est des Congolais. To balo ba so komi pour ça la politique ko pisa ma. Et pour ça on est des Congolais. Mais tu peux sonder des informations, il y a vrai, tu peux savoir conseil, il y a bien, parce que celui qui est dans le trône de notre pays, c'est notre frère. Voilà. Manique, c'est comme si tu connais des images, des images qui sont quand tout le monde a même tout le monde lobby, soda bazo qui des guerres, fou quand bako bagenzambe bombe et que na kana bongo biso te babi armée bongo mindu qui protection à malamu. Bino bongo ça on dirait guerre mob entre bandel là. Parce que to yebi makambo wana te biso to kendara nyonso na dialogue. To yebi makambo wana te biso ba Congolais to abato bitumba te biso to na den wana te mais bango basi batalaka ba utu na batuti ba bunda na ba machette ba katana na oh mwana ba voisin on a voyé ba koti na kati na ba kangi na ba ko kata na ba machette ba kati bana bango ba mesana na biloko wana ba sanguinaire ba twana mais biso to yebi makambo wana te. To yebi yango te gloria moko ninga na sonzete boka na bamba mwano bon basala ngo na bamboka na bango ke ba na problème ba bomani ba bimisi ba machette ba katani ba pota et pas na bango les autorisé parce que biso tala kulu na pamba ndenge stressé biso tala kulu na ndenge stressé biso
ozomona ezaka eloko moko to s'efforcer na bala bateke no chef Congo ndeza wana basoda bazobunda mais bapesa bango prime de bataille bapesa bango mbongo ya kitoko mutu peut atanga okende guerre libumu pesa ya otondati mutu okende guerre na nzala abunda bien. Voilà, je suis congolaise de la RDC, j'aime mon pays et je connais le Congo, donc ça fait mal si on parle de ça parce que nous sommes des Congolais, nous sommes obligés parce que politique soko kusani boso na ngote et yaka ekotaka sans yo au fungola et porte mais manike bato ba ko télé mais surtout na moni bato na ba commentaire ba ko ba likambo yo kotia sous général Chibango ko pesa ye sika ya makasi bo bato ba bi non ezala msusu ko teka kaka ko tika mboka kana buzoba parce que et comme il kamba ki relation faut ba tchai parce que a mérité sika wana je parle de général Chibango ya mobali ya général Chibango général Chibango abala muta théâtre abala à l'époque mami la chatte azaka ko sala pas Caleb général Chibango et mtabala mami la chatte oui mami la chatte abala mami moke Karine mami moke le ki alambiolambo te bako cha été boyo ki la biso cha été ya kenda makamba guerre te ba cha ba oba ba sécurité na makamba guerre oba mieux formé na makamba guerre ya kenda guerre te ba cha inde ma cha été ba déclarer ba bonze boté le quoi ba déclarer bo check bo et ça les cambo so moni peuple boy les cambo papa tikaka surtout bonde ba boy général Chibango wana bo cha été ce que ba boy na tina ba mona kimi na monde musique ba mona ka mingi na siko bo cha pourquoi ba général belé bazana o bazama makasta makama bitumba obaza makasi na makaba général il faut être compatible na makaba bitumba non mais tout na man ke ba général to ba kala ba série to ba to ko ba kombo a somo à l'époque ba général Mbonza Mabe ba général Onde Kande te ba général Baramoto azali Mbonza Mabe nda kufa mais ba ko tsa Baramoto te bina sens na ba général ba oto yeba ka wana il faut ba général o ba bana ko bazana expérience il faut ba tsa ba bazana expérience o akenda ko binate kuna sama kama minduki to ba kwande ba sesa biso ba jete boko cha muto okeno bina na e a olangwa na e te wana batika na bango batika ngai na ebiete je connais pas son expérience mais tant au peuple boy bato baza mieux placé au ba makambo lo kwa ba boy papa fachi ko cha été. Voilà, donc on parle pour le Congo. Maniké de John est sorti médiatique à notre ministre de la Justice Constant Mutamba bato mingi ba daki un peu choqué ko minga petit mundibu petit ba ça son excellence mundibu za ya aza mukolo na yo mukolo na yena ndena mama ni na papa ni oya benge petit papa na mama ni na papa ni balekis te mundibu mukolo na ye bino babi age na ye mundibu apibia age na ye age alobi a solo to alobi ka pour l'axe batukera te o eza mukanda na po biso to ya mukanda ministre lo baraza mona non neto yoka ba série pa bana de ba campa ba yebi za o te ba yebi histoire na yava comme ministre to mona déjà que neta ba ambassade ya France to mona déjà moi 1989 mais ko mundibu ko benga petit moi 1989 c'est un homme intègre intelligent soit benga mundibu petit c'est ka petit na tout ce que le connaissez qu'à petit na moi 94 notre ministre Constant Mutamba notre excellence à moi 94 comme c'est bébé poisa il ngaba mike mais mo comme talo ba ngo kala asa bokonzi te azama ajonate d'accord a cause qui age na te azama ajonate à cause moi 85 mais ba 90 c'est age ne pas mundi pas 85 ya mundi ba lobi ne kapol mundi ba mikala te lobi azama nzoto mike ko bi mais problème te de âge ko bi mais kala te exact problème te mais âge nda mutu mutako mana 50 ans bon à cause benge petit azam konzina mais ko benga pe petit et ça peut bien tenir la mission ba tout père de famille une émission bosolo la politique toute une émission côté on ande à négliger moi muke mabe la prochaine fois ça makate c'est tout. Voilà, merci beaucoup Maniké de John Maniké bakanga qui déplique ou quoi qu'il mais selon Batunae qui c'est fallait que derrière ça a fingi ba insanité ba che voice na Facebook moi mon balio à la robe ya vert a che voice na Facebook ya comme il a fallu fallait ça nini fallait calculer rataye fallait nsambe na fallait bon sotonio so la tsaka fallait est-ce que fallait bena kako calculer robino mundibu na neti na nini
T'es Robin te déplique. Na bata nani Robin Mondi déplique nesi na nini. Donc on fallait calculer nesi na nini. Nesi na nini penza. Ata ko fallait asa mutu ya ketu a calculer déplique nesi na nini. Na musique na kolata na succès to na nini. Pour déplique ndeza wana asa na émission normal. Normal. Ane na succès telote. Non fallait à kansa pour na nini. Il y a fingi ba insanité modèle ya lo atayo moso ki voit sur nos articles. Nga ba kata mutu na roba vert na linga kete mais afinga i mama na e afinga mutu roba vert. Et puis mutu roba vert faut pas kanga parce que pas ba ki olala e. Il y a ça déjà ya kimi hein. Ya kimiko, kimiko. Po ba ki no parle ba na depuis que non kono kuta na yo na fungola yo na sima. Il faut pas pour na fungola na sima. Il peut soit zongi comme ministre fa kangaye. Soit quelque chose faut pas kangaye. Voilà, maniki wa bako bangela babi par rapport à guerre à est to ko peut risquer tout le monde qui ba cancer ba annuler yango parce que mboko eza na matanga on fait pas la fête là ça brise chez le voisin. Tout le monde qui est un cancer le 15 février guerre est de MAB est-ce que au monde qui ba cancer ya wera ko beta ma par rapport ndenge vraiment ba rose lango mais il se peut que so ba combattre ba boye ba beta ten ya pas na so matanga ezalit ba ko fait belé guerre cancer ya wera eza pembeni awa le 15 asambela kaka non ba combattre ba télé maté so ba télé au beta ten même ba français ba linga ta beta parce que modèle ba ko fina goma ndenge wana kitoko te. Voilà, avec Gauthier Mascotte, ingénieur de banque, respect à toi, Juju. Je salue Gauthier Mascotte. Voilà, je te salue. Pourquoi pour ce moment Alice Batatou, de longue jambe, patience, mon kindi, je te salue. Respect à ta désola, agence privée, Nangana, Peso, Mbotesiko Zali, merci. Un grand maître choisi, Matata, Saladin, Zambabilamba, respect à toi, merci. Alike Makengo, ba voiture, belé, Nakobo, ça n'a raté. Il est vraiment important la vie, Nangana, Jojo, Ngondaimene. Grand maître choisi Matata, respect à toi. Là, tu ne suis quelque part. Maniqué de John, pas oser la date à Fali pour le rôle là. Na habité na benemi a Fali, na banti Fali, ba oser la date wana. Ah, ça à cause nana. Ba oser la date wana parce que hier l'artiste Fali l'a publié aussi et hier mutu bande konaye ba okuma, bande konaye ba okufa. Bande konaye ba okufa, bino ba oser les dates. Fali ça à cause nana. Article bino bo tchaba date, ça ma copé maté. Et belé ba concert au Fali a beti aussi au PC trophée. À part ton femme à finga. Oh, à boutique à paiement. Oh, à sa course. Oh, à quoi bête on va l'année prochaine. Ma bé, et belé va concert ba salon nga kuna préféré paiement. Boutique à paiement. Go retire le voisin fallait paiement na it. Titi Kabalo. Alice Batatou fallait paiement. On pas ma fallait paiement. Gloria fallait à paiement. Ah bête à sa défense. Ba concert belé awas. Ba hippodrome ezali wera obeta ba kotana na ba c'est la kaya fallait paiement fallait au paiement et pe na biso kalaté le fils de King avec Prince Babia péché mignon kalaté mon péché mignon nazinonga mobimba mon péché mignon ezwanonga mobim donc et pe na biso kalaté eza ko bima bozala calme David Ayembi ba Saoul nyonso bozala délivrer bozala no comme botika fallait paiement na on comprend te dikamonga pression on a pression just date yango dikamunini donc fallait ce qui a permis boté comme soutien on bani comme Stade de France non ce qui fallait ça actualité c'est que YouTube bango baby nango. Voilà, YouTube Baby Nango, courage à tout le monde. Je pense que l'artiste hier, il avait posté, il avait publié à Koma qui pour il y a Goma, donc il est parmi bateau OP, à Pessa dans la Goma, donc il y a la passe comme on a maquillé Kotanga, Mboka Naeza, il y a Koumbi, Aya Kocha date pour le bao, Soka date pour le baso, la na Macron, akenda pa Kagame, Macron tatindi e botika ya pe manaye, botika ya pema amutu abeti ba concert bele botika pema voilà botika ya pema manike mangi to na matanga na mboka to na pasi to na mawa mais TikTok ikuna mbelinga on se réveille chaque jour il y a des problèmes mangi to na matanga to komona chaque jour ba problème eko bimaka na TikTok eko bimaka na place que to ça concentrer que mboka eza mabe
et autour de Bakalanzembo ke ba Rwandais nzamba pimina bokumengo pour na kanda to beta la masasi tozaka la congolais ceux qui to mona to saraba na mike ke na chango ba telema parce que ba bi trop c'est trop mais to mona ba internet ba anti valeur ba ko telema na ba buzo ba na pe batala ke mboka eza ya ko beba na minute yo o bazana ce sont nos frères sœurs ba maman na biso violé ba ko lela ba ko souffrir to na kimete me mona TikTok yo kuna salaki okendaki boye moninga kutuna lekio ngana za danger na ebite maneke kasi likambo na solo bato ba s'intégrer yango wana likambo na solo bana oyo mwana Benita pona reverser kindoki nae akomi na si Benita yo za mbongo pesa yo senga kimbongo manika bisi ba preuve ya e bon songa na bina bimisa ba preuve aboza motalo lombo po senga ki o senga tango ya Benita po yo kabela mbongo ifonga na za start opesa mbongo ponga na star koleko yimto luka mama ngai mna luka ete apesa tango yo lobi na opesa yo mbongo opesa nga bonbon yo laksi ya liboso nga sikoso na bina laksa comme nombre de fois oyo tindela nga mbongo ponga na star ndenge yo banana Kishasa otindela otanka ya poto yo banana Kishasa otindela nga mbongo ah bon ouais oh otanka ya poto lekechu combien de fois Benita invité na restaurant na kendate oh wana start tango fingi ndoki me bana no bale bana na plusieurs fois nga lobi na bana ne bana na nga ba kolia biloko na ete po Benita mbongo na ya Benita otina ba lié même ba atindi soko ati soki neti otindi est-ce que mwana na ngai neti ana alata basket à 100 €, yo so otindi 40 € na poto na ko otindi na ana to na ochela nka mega na osombela nko compte nickel ya nini ya nini ya lika mobile. Moni 40 € on a 20 € ya lika mobile, 20 € ya internet na 20 € ya normal, 40 € ici. Man que ça c'est une gratitude 20 € na poto ya mbongo ebele. Il y a 20 € na poto ya mbongo ebele te so ça la internet. Dans on a 2 téléphones. Ouais. Lika mobile ezala combien? Man que comment ndé mutu mo bovane bomo kofinga na bobo. Tenga siko na fingi ete. Ngasi siko na fingi ete na lobby vérité. Na lobby vérité, ma preuve ezali comment les choses se passent. Gloria, on est des parents. Soko sauver moi na moninga te, mukolo yo pe moi na okuta na ko ina zamba oza sauver te. Ah boni boyeko, bozo abisoni ti banane. So bino bakanga bino bandoki na bandako na bino bokita lokwa bilo wape me uta metu me pano. Niti ngata sorcelin consent na nangote. Mona na yo olali na ye ba sukola to ke mate. Mais qu'est-ce que ma vie privée? Et sa vie privée te aya ki na on a réseau. Mais le baki a on dirait pour changer maloba. Le baki na nga ka yo toi tu défends le na défendre na kota makama VFT. Mais siko yé na solo na so kota makama VFT na kota makama na kota la Ramsey. Tant que qui? Tant que moi na ya mobali. Ngape na bana. Te za makama ya bolingote. Tango tiki mwana muninga na malédiction ça su bolingote. Akendo so eba sukola e. Oh, eh ben oui. Bon Ramisa ebete que papa ya batu azaki mo. Eh ben yo kanisi makamnyo soto sala ngo na se ya bolingo. Ezala conscient comme ça sango. Mais azaki pasteur mona ki ngopende. Tanga za ko linga moi. Nani Gloria koloba bongo te. Ne moi makamona. Non. Réalité. Non, to solo ba makambu oyo e salami e sana ba fait. Moi j'aime discuter pour na muto azama yele. Ota ba fait ali. Il y a de faits. Qui a beaucoup fait mobali azaki na mwana. Il y a de faits. Oh. Yo zondeni te pour côté on arrête na côté on arrête na côté on tanga comme finga Ramsey ya ça il Ramsey ti gag na leader Ramis ya on ne pepe singa na ya on a lobelier na côté on te na on loba comment yo conseil la mobali ya botisi yo mwana et puis tu te sens pas gêné hein Benita. Effectivement, bon, on peut ça qui Chantal Bola et ça a mal et ça qui envoûté parce que si les Chantal Bola Karim Kambawe les soient balatés. Tu as maniqué ma preuve de mon élo. Il y a de preuves à pesa kimbongo. Andimi qui a pesa kimbongo. C'est abi a pesa te yonim to pesa. A pesa kimbongo. Abi yonim ta pesa. A pesa kimbongo. A pesa kimbongo. A pesa ngambo na sele otakabela. A pesa ngambo na sele. Tu na suko baki no sale chantage. Non ça il est chantage net ya nini yemo akuta ko pesa Ramsey ta 10 000 ta pesa ndenga. OK. Ah, voilà. Obina vie Benita yoka Sony. Na comprendre que notre au publier mutaka na oyo moko o afi sans pudeur, sans tenue. Neti ngana ko répondre o tenabi so kaka yo tia na oba voice. Ngapi na za oya yoti. Na ola kiso ke ngande na za boy o na oloba. O moni loko eswa yo. O seli ngati émission parce que biki makam na oloba na revese kindoki na yo. Ngapa na revese que a sorcière.
eloko soki esalinga bien yango wana nasali mosala nzambe manike mboka eza na matanga ya mboka eza makambo wana ebandaki makava matanga eya akende kozwa mwana mobali ya bato asukola ye nga sikoyo eloko esui ye moto nyonso akokotela aza azwa parce que nga naboti bana mibali neti moto lokola nga benda so osali jo antalikama ndenge wana olokoti na sa mai parce que omodi mwana mobali wana totanga vini na misapi yo bebisi mwana bato yo kimi poto komo bao na belle famille na nga ya mbalo na bota mwana boyeba te na osama bon yo tikeli malédiction kuna osane nini oyo tikeli botutu osali ndeni oyo tikeli mpoka mwana ya muninga ya mobali obomiye okimi poto sali na mwana nani oyo koluka belle famille mususu po yo bongi ya kino ya nga kutu finga no ngande olingi bon nazwa kimbongo no kelenga siko na osengo kaka kendo zo ramse basukola eno pa basakata. Merci beaucoup maneke, nous sommes arrivés à la fin. Un mois dur à tout le monde, la débisso. Oh là là. Un mois ya koloba kaka keno nani ya koloba soki osali mabe ko fungola misu te ndi osali makamba bien parce que moi si ya Congo moi si o ki mbangwa lataka liputa zaka des fois te boke bana bino OK ki mbangwa banola ta liputa zaka des fois te boke bana bino butika buzobo bo sala chacun sa vie oye na mwana batu na réseau ofingi obosani ke yo moto tikela botutu okosela etili kamukeno asambela moto akufa na telefone yo mono sala mwana mobali wana bien yo sa moto baba mibali ba marcher pour na yo so pe makamba goma te mais il fallait ba marcher pour na yo mais pesa pe bana mbali conseil batika rozalo koso makasi ya quand tu l'amour na te bino pona bino soki mwana mobali alingi mwana mwasi asa mokolo alo koso moi je n'ai pas dit ça l'amour n'a pas ye ayaka mis parler de d'âge ya âge na biboye photos à au milieu du village tous les deux côtés na ndeni na sens c'est toi tu peux conseil na gauche tu peux ça non peut ça conseil na gauche comme ma beza ka na gauche na droite ma beza te pour moi na ayaki bolingo mais ayaki mission mobali ozola na ye ozochela ekisi o filmer nenga zolia na c'est après mo publier yango c'est que ozaki na mission. Donc je maîtrise pas le sujet. Mais non. Ozo maîtrisant parce que boye bien o sela ngo live yona sarato la boye bien ngo. Ezaka sur yango kaka. Po sarato la banepe ko lobe baneka ko lobe la ye. Telobali ka mususu. Non. Ezaka makamansa. Ezaka makambo yansa, ezaka makamansa sarato la banepe ko lobe makamansa. Ezaka makambo, ezaka makambo yansa. Ezaka makambo yansa. Na solo te. Ezaka makambo yansa live oyo kota kana za makambo yansa. Non bisiko boli kamba kiswana tema kina olobi azui ki c'était na se momba la lambo. Bazolo balika cheki sina sete azui mwana mobali na sa kwiti azui ale na se. Momba la na kwiti. Kasi bon siko mwana teke na video na mwana teke Ramsey azana kwiti. Ale na sa po yemoko lisusu azui video a publier senga na publier ça n'est pas faire à kwiti. Oh ya ba passer ba mela na ba masanga. OK d'accord. Ba passer ba mela masanga David pa bana ko mela masanga abomisa ko mobali betiba likama masanga ezana te ezali kambuke non ye ayaka monsieur par Ramsey nda ayaka na bolingo akende ba sukola mwana batu c'est tout. D'accord, merci beaucoup manike quelques dédicaces pour comme na suka. Ngai goreti luvoizo ya gobo ba mama nyoso kutu na pesi bino mbote ebele po boa pour ngai na ebi ke nyoso to sala ki live bat nyoso na suis 4000 like ya like 4000 like ke na olo makamba so ba mama mikolo ba koti ke no bana okosa mona ya muninga ya mobali nengo ante ya olozwa ta en finga nga kino sukola mona ya bato mema ipa ba sakata ba sukola po kilo na yo tikeli na nzoto. Pour moi si moi na kishasa olinga garçon na lobake nga pina bima ina moi si o webite mana Ramsey wana webite ala na film wa TikTok ez benita ta kufana mobile basukola ite au tikelo machanza moi si maman akimie viol ngoma nse mwana mobile ya tika ko distraire bato kendo sukola Ramsey. Merci beaucoup. Ya sukako kende ko sukola Ramsey. Merci beaucoup à tout le monde, nous sommes arrivés à la fin. Sukola Ramsey était na côté. Oh non ti côté na mandolo bango kakati ba mama ba hotel ti okoka suko zonga kishasa te yebinga bien te okoka zonga kishasa te ba mama ba olingelo bulu kende ko zwa mwana ba kele na basakata ba sokola e to bosan guerre pas biyo po kim se réseaux sociaux te nani bonga na tina ke ba ka réseaux sociaux ba ka la mutaka sa mona mutaka na réseau ye fa ki ba ko réseau parce que ndité na imona na ngane fa na tika ponga ngande na sabata libele na nga mutimu ko na longa réseaux sociaux ba mona ngote o mona ngo wapi nga za mo sa mobali moko yo ba semaine que yo suis sous mikolo
yeba kena ba o kabela mango suma na mambongo etikala kiti ba oya susu yo zana yo epolu yo zana yo ekunde ngana sa femme clean femme au moins so yebi nzambe yo munde na latati ngana yo te ya omoni bato sana ba chez wana na internet o kokate na gagner Sarato là na gagner Karim Okondi na gagner batutu na gata Gloria na gagner na ge to gagner sala gi na hotel mani ya alors na yebi ke ngane na zabo ole ofinga ngai bana tonga tipo kwa Gloria tiko disanga ole ofinga ngai tonga tipo kwa tango kotela njoa ole ofinga ngai tonga tipo kwa ngana osenga ona bolinga nzambe to boti bana mibali kende na mwana ya bato basakata basukola ye po eloko yo sali ramsa e passa na famille nanga na olobate parce que ça makambo famille nanga na musakata kende basukola mwana bato avant kufa. Voilà, merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin des propos tenus et engagé Kara Maniké. Donc rien à voir, je connais ni F Dida, donc je vais pas ça. Voilà, merci. Que même na mongo bele, ton ankutu, ton semendwa. Ton nio qui va sokola ba kotisi na mai. Le pays est en guerre, donc on sommes un peu concentrés. Maman mikolo bosi ba nize na mino botina tv tande comme kwei. Di binots. Bana kimbangu to laksa mutakate ba nidite na bino na internet tondi. Yango mboka na biso na guerre to ko kakobunda te. Likomi taka na bino ba benite ko modi mboka. Merci Maniké de John. Merci beaucoup. Il fallait aussi merci, il fallait pas tant communier. Merci beaucoup. Merci. Quand tu as combat mon tout temps tu as combat même rembolé kana réseaux sociaux. Micro non. Merci beaucoup à tout le monde, le pays est en guerre donc nous sommes concentrés pour le est de la RDC Goma. De fertilité si pas sur les réseaux sociaux on n'a pas besoin. Donc merci grâce derrière la caméra. Merci à Saladette. Nous avons le matin du titre. Merci à Guy Basket. Merci à Papi Kambe, le boss Blancha Kabanga. Maman Méline Zemba, tous Pépélé, je t'aime tellement trop. Merci à Papa, tous Pépélé, Mbote, Sikazali. Merci beaucoup à mon agence privée Désolé, Ring Mardet, 39 Victoire 57. L'homme idéal, Gauthier Mascotte, jeune de bon respect à toi. Jojongo, mon grand frère chéri, bisous là, tu es. Nakatia. Côte d'Ivoire, non, c'est la Kababou Nanga, était en Rosaoya, des Kato, Kanaki, grand frère, je t'aime beaucoup. Merci à grand-maître José Matata. Grâce à Casse derrière la caméra, merci à tous les veufs, nous revoir prochainement. Narobo Sanate, Babi, Niklette, t'en fous, je te salue, bonne vous s'envoyer, ça peut t'en fou, mon appel si un merci. À nous revoir prochainement, je suis Goma. Bye bye.